bolandaka Lingala News Magazine et sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Boucle, check. Congo prospère Israël Lisanga les sangisi ba congolais banso. Baye bazali on na kati ya mboka na biso Congo na baye bazali les banda ya mboka ya bapaya. Lisanga li salami pona kobundisa bobola boye bozali kotungisa ba congolais. Surtout te bengi na français ko lutter contre la pauvreté mentale. Parce que pauvreté mentale yango ndezali na base. Il y a misère nyonso oyo to mona ba congolais bazali ko souffrir. Na yango likanisili liyaki libutaki na lola nzamba tinde yango pona toya komemela yango ba congolais banso bao bazali na kati ya ba institution de la république na bao bazali les bando bazali ko diriger bango ko pesa bango maele oyo ya sika ya ndenge nini to ko bundisa bobola oyo ya pauvreté mentale pona bo sali simito na biso ba congolais mi beba na bozangi bo moto bo moto lelo komona ebele ya bato ba misolo basali ba onje na bango ba biso to kotala makamba kolona ba kona ya manga ba nzete ba misoso bilanga na biso nzamba pe surtout les kanise ya to bongisa mitu ya ba congolais onyonso to ko sala ba mboka tango mitu na biso ezali malamu te. Je pense que rien ne va avancer. Misère et kozala toujours mingi, population ezala toujours na kati ya pasi pona nini mitu na biso ezali penza malamu te. Yango nzambe atindelaki biso Congo prospère oyo maele maye masika maye pona ko lutter contre la pauvreté mentale, c'est-à-dire il faut participer na assainissement mental ya ba congolais, jeune mental ya ba congolais pe ko kotsa bango congolais oyo ya sika oyo ko répondre na ba défi oyo ko kota na vision ya ba kondi ba bazali ko kamba biso lelo pona botomboli mboka na biso Congo ndenge asbel na biso onjezolo ba Congo prospère somona ndenge to la kisawana lisanga na biso lizali to bien en Congo prospère, ça dit to une vision ya prospérité congolaise oyo ko sala ke mboka na biso etombwama elongo esika ezali emata mena yango pomboko emate ko senga nini e ko senga pe l'homme congolais azali na kati ya Congo to tombola ye akoma prospère na nini na bobundisi d'abord bozangi bo moto bwa moto boyo ozali komona ebebisi mboka pendant mbula ibele banda tozaki soit des indépendances biso ba congolais chantier oublié yango to bengi chantier mental yango lelo na likanisili yaki na lola nde to sali onje oyo asbelo ya Congo prospère. Mais na kati ya Congo prospère to sali kisi ya sika o to bengi Congomycine, antibiotique puissant efficace capable de lutter contre toute maladie mentale de la population congolaise, contre la misère, contre cette pauvreté mentale où ils allaient la base, Yamboka et Kenel Bosote. C'est-à-dire, ils lutter contre les antivaleurs, les valeurs négatives, tout ça, tout kire yango, tout kotisko ba congolais, congolais ya sika, où ils la carte na biso total sa peuple, la carte ya vaccin mental au tokotambousa. Nde yango to profiter messieurs journalistes pour te lancer mbela o epa ba kondio bazali ko diriger biso projet yango yo to sali yango pona ko sunga ba congolais pona botambo mboka na biso Congo mboka e mata komata ya mboka ezaka ka diamate komata ya mboka ezaka cuivre te ezaba colton te d'abord ezali matière grise mutu ya ba congolais. Donc du fait que tant mitu na biso ezali pauvre mentalement ils ont une valeur négative. Nous pensons que bon en mboka na biso OK libosote to moni par exemple les alliés belé mkonzambo qualité sur le plan international na lobbying coup de chapeau na zo pesa yi na mbote belé kota zane qualité azumi soloye na ngo meta ngo tiango na mitu ya bande ko la biso ezali malamu teza na maladie mentale ba kamata ba ko so banda kuna bango ko pesa basi na bango ko sala ba to bengi pauvreté mentale yango wana ndio toza ko telemila. Donc asbelo yepo et seconder et secourir bakonzi ya mboka na plan mental